na ebité ça n'engage que moi na ndenge pena timbre vocal mutuna biso bina filé Aristote alekio na yemba alekio na yemba lisiko osa nanu ba plan na bango o négligeant ba Iris Obama ba landa ba mona ke ozali kolo par rapport à ma solo. Oui, c'est que ça va, un jour férié. Motemananga vraiment, poninyo, salinga moye. Blancha kabanga, bonionyo, kolinga, Augustin Gucci, na mwanda. Motemananga vraiment, poninyo, salinga moye. Augustin Gucci, papa, onyo kolinga, rai. Pamarara. Bolingo eloko, kana fremelo, kwanzambe. Blancha na chela, motema, kabango, bomingai. Waguchi nanga guche. Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaka tambongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga talumenya. Mama yo 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 yo. Oui, bonjour à vous fidèles internautes. Merci na confiance au Pessinga Kokuta na bino sur Congo Zibula Meso News TV, la chaîne Yamama Social Balobi, elle est très forte. La reine Omba, la patronne Mama Social na Hamburg wana, na pesi bak Union sonan ni Allemagne bambote, na pesi Mama Fashion bambote belé, Papa Matondo, Karine Mokonzi la baronne, sans oublier Patrick Moubenga le Bourge, Papi Sika, Tony Lulendo, ba yanganya sur la pesi bino mbote. Esenga ko mona na sus na bino, ngana za na plaisir ya makasi ko yamba, un artiste talentueux ou polyvalent, comme on a Aristote, élite, avion de chasse, balobi, il est très fort. Parcours na je crois bino boye bien on a rolinga plus, yepé tout ça s'est présenté à rappeler bino moi parcours na étant que ba investigateur, ba chasseur des images, tout là qui était pour un studio, azo bosser fort, il est en train de travailler na studio na répétition yango biso étant que ba pandi sangoto ya kito solana et comment avancement ya musala na na pesa mbote et puis boromona si s'agit de qui. Bonjour Star. Ouais, bonjour. Bonne santé na nous. Ouais, santé qui tourne nous au monde en au Congo Zibula Meso News TV à la reine Omba la patronne, c'est pour la première fois peut-être bato Allemagne, bato tout le monde ba mon chaîne oyo na lingi non se présenter ba kombo na yo outi wapi poko malelo. Ouais, lelo isa Aristote élite on a six ça fait de chasse. Donc Aristote aussi na Villa Nova lelo asa na les groupes qui n'ont pas très élite musique. Donc élite musique ndé makambo. Donc babi élite musique ni makambo mais le qui na moi parcours ko uta na Villa Nova ko ya boye c'est que ça groupe d'accompagnement ou orchestre na yo moko. Ça bena orchestre na nga. Donc orchestre na nga. Yo banga te baninga ba bana un groupe d'accompagnement c'est que là reza pena. Banda to banda ko mama obanga ti le to banga kaka. To banda mama obanga ngolelo te lelo tiko to banga ti wapi. Mama obanga ezate musique ba boma mutu te. To sandeka musique ba to ba pesa la chance na ba to ba sala bonne musique. Après ça va tout chance à yoka donc ba yoka paye les qui n'ont pas très les musique à bientôt chemin tracé banze moloko la ba momo to yoka ngo tout à l'heure là babi guitare d'accompagnement des ans kungi ko beta et ça la bateau ba rolanda le mission o ya ba investigateur plaisir mais na éviter ba difficulté bo rencontrer capé belé pour ko assurer ba na bateau net orchestre boy charge wana comment oza ko s'organiser pour ça sortir na bana oyo oza ko encadrer ouais to zanga ba soutien bazala rara bato balinga musique bato balinga pe ba talenté ba tira toujours maboko dans le roi ba moment de la Marole le King à partir à Belgique donc à partir à Bella après ça mamunae bato le roi ba pour maner antivirus ombre noir ba pesa mamuna bango bato le roi ba Nadine Siki chic dame de Genève ba pesa mamuna bango bato le roi ba fila salo fila na kata Kinshasa donc mboko na biso ba pesa mamuna bango donc bazé belé ba vi na biso ba Claude Masamuna Nadine Siki chic dame de Genève après ça mamu na moni oza bato belé mais encore rappeler bato et pas Fabro beta vocal ni pour na mona vraiment teti ya boy nga kuna kanisa peut-être au côté dans orchestre Beckham to abina filé ah monter par rapport à mambo le roi le tout ça toi dans les clients pas très lit musique to beta masolo minga lit musique et ça bien to beta new mingi banze monange zoya biloko kalate fait bima i bouger qui ça et ça moi bien donc to balinga musique qui to balinga bonne musique ba pesa biso chance ba yoka biso supérieur wata comprendre que
alingane polémique un garçon polémique mais le rosa mutankunga opesa biso siko nini na minute bato ba comprendre est-ce que musique en eza te bilo les belé bilo ba pourquoi le lingo barenga maman pourquoi le lingo sasanga bébé ngona sali yo ningeye Bolongo ya Nadine eza papi Bolongo ya papi eza Nadine Nadine siki chic dame de Genève Nadine eza mama ya bana nanga kobanga kate Esena pona yo na vina ngane mobimba Mama ya bana Oza motema nanga Oza mabanzo nanga Nadine motema nanga Nadine Eza extrait banzemo ezo yako Nadine seki chic dame de Genève tozwango na disque te bozwango na Marcy Single ezo ya banzemo lokola ba momo eza lokola ba bolingo ezalaka pasi soki ozongi tokoyoka sango milelo mama de la morale oye tokeba na bolingo ntango mosusu ezalaka kamele yolobi kuna koki mpe kobongwana mpo ntango akochange ya kokoma na nani lobi kuna na makolo aristotelite ya kobeta dada ya koleka paya nani te kinwani ya kopesa bilele el bilela kotya na dele penati batetetere bakangaka nini wo ale marke de bi wo ale marke de bi ale momo mwana mabe momo yokobomanga Nadine Lumingu mama na braya Ah, vraiment, il s'allie plaisir dans le pasteur Landou Masundidi, le Kiamboula, son ambeli, Mukadikadi, Antiba, le pasteur patron, son ambeli, Babeta, le Kofité, Namoni Bongo, les boss, Izé Obama, Eric Izé Mutambongo, Mama Lopango, Lili Bafo Fesset, contrôler en Luandawana, Mastananga Misgel, retour et Rosala bien, Balobi, Deshi Kengolo, il est puissant, Aristote, élite, toujours Panzane, je crois, beaucoup qui va différence, soit on va voir, timbre vocal, comment on rose à polyvalent, en même temps, on met guitare, on change ma voix, comment technique, et où tu as bon, c'est un peu ça, il faut trop l'ingaming moussala, donc il faut l'ingaming travail, donc si on travaille trop, on considère moussala na yo aux temps. Et c'est une musique, et c'est un nom, il faut la ramer trop, au yo kapé trop, au yemba kapé trop. Pour musique, c'est un travail au volonté. Donc, biso ming des boulots, ming des boulots quoi. Donc, yo alwa babloko. Nazananga motema noko salanga mabete mama Tika makelele kanga oza ya mbanda Tika makelele kanga bebe oza ya mbanda Tika makelele kanga oza ya mbanda Yango ngana koma kolela sala fila Yango ngana koma kolela bolinga yo ya motema nanga elingele lisanga Aristote Bobengelanga mama Alphonsine Ngimbe Bobengelanga mama de la morale nangai Bobengelanga mama de la morale Yango ngara zolela Aliswe Ah, continuez, ça lui plaisir. Je crois, battant la boue, il faut. Hein? Eric Izé Obama, les boss. Beta toloka zayo ata bosali nyonso toujours zero bolingo katanga mbongai na samba yela Michel adi akotikala seko yanga tika kobeta toloka zayo ata bosali nyonso toujours zero bolingo katanga mbongai na samba
Ouais, si vous bateau pe baki ko chamo apport na bango na maxi single wana baki ozo comment oui bisa pe bango pour quand et bima ba travailler contenu ni pour d'autre côté de là-bas côté de la régie ba balancer les bisona nous éléments total là comment ba travailler ça la mana studio na complicité à Rodrigue Wawa les restaurer au balancer les bisona ba image wana il y a studio et puis juste après pour comprendre vraiment travail il y a artiste on a Momo de la Marole ouais Momo de la Marole Momo de la Marole Momo de la Marole on a maître check les king va lobi pesa makambu moi na bela toza pour ça makambu pour pesa bien je crois au taliba belles images joana ya Rodrigue Wawa les restaurer bomoni bino mon studio né makambu leka so pe bo contacter bo zuete numéro na ngeza fichier wana na c'est écran na bino wana code mboka mettre check de la presse ou contacter nga aux élite de chasse donc toujours contenu na mituna moi tout tala élément na studio to moni studio qui toko vraiment banini na ligne na baxelo comment on a yeba kaka est-ce que makambo yo ningo zo kende na yango koka vraiment comme mangoti na suka ouais non koka tipo so na koka ete mesina katana ki po musique ya passer moni ko boka na te ko za leader ya facilité ya pena facilité kilo mais thème que non qui nango c'est que mambe ya bien tout single na fizo bima quand pour la date ba te date c'est ça année donc toi en 2021 ko bima mais toi en date c'était bozela ngoka on rappelle bango pe titre single chemin tracé. Pourquoi aux qui les kanisa chemin tracé ça chemin nzambe déjà ngana tracé nzamba pesi ngonga donc nzamba pesi ngonga yango moni fait bima chemin tracé. Est-ce que tout na ki nzambe bien tous qui précédé à rolonge pas fabrigas pour ça chemin tracé tous les moments de coquille omoni à propos ya kolonga msezara olonga na problème donc olonga pas fabrigas pour osali mabe vous comprenez balongo liyo vous comprenez parce qu'on a na sali mabe te eloko moko pété na za bien mais na lobi nga moko na longo edo ngonga na ngekokaki parce que bamsobe azakisenga ngonga no ekoka famona ba mbongo ba succès ba makambe belé nga longo bongo te nga longo ba mbongo te ba succès pété na longo les avantages ça facilité. Mais vous gardez la bonne relation on a Fabregas. Pourquoi pas? On a papa, on a père, donc on a père, tout ça bien. Donc tout va très bien. Orchestre Mobimba, Massatou, vous en avez un bon terme. Très bien. Ils ont bandé monitorer ma Villanova. Ils ont rebellé. C'est la Bissonnon. Yo servira plat préféré yango nazolia na lokoso nazofiba na misapi na ngai nazobokutana mikuwa na bobambo ba bénéficier na dide na ngai na baba jano ba bénéficier na dide na ngai Juma papa na kiba pas contrôleur à bolingo ba kosi chéri na nga lokola nyoka kosaka yeva na jardin d'Eden mais wapi bolingo na nga ye chaka kabingo na maboko na mi Charlel Basiala yakaye Blanchard Kilombo chéri baloko ta diamant walona ba cuivre baloko ta diamant walona ba cuivre baloko ta diamant walona ba cuivre nandimi teke sango na bangwaleki woyo ekozala pembeni na yo lisute vananga mututi na tongo papa Alexie continue ko ngape na ohemba continue ko tata baloko ta diamant walona ba cuivre nandemete sango na bangweleki oyo ya kozala pembeni na yo dede domananga utoti na tongo yaya oh servira plat préféré na lokosa ya Dudu Mesa Kevin Muyamba mama ouais
et ça lui plaisir lisusu na la personne qu'on appelle Iramo Muzinga maman na Brunel na bébé éloge pessimino bambote trop balobi mingi fondation to sungana G31 na ba écran na bino wana numéro de compte na biso ezawana mingi balobi fondation to sungana ba ya biso nyonso bozana partout na monde so ozana posa osunga bandeko na biso ya este ozana na posa osunga bandeko na biso ana kin partout na Congo bo contacter la reine Omba la patronat balobi fondation to sungana G31 na se ba écran na bino wana moni numéro ya la reine Omba la patronat wana extrait de compte ezawana moi lisungi na yo moi 1 euro moi 2 euros ekosala ke ya bino nyonso ba congolais boza partout na monde etombola makambo ya mboka balobi mingi sunga mboka na yo oza na diaspora na oyo zwaka mukie olo kabila ka ba musicien ba beda chou mbongo za na ngwana obaksela ka ba JB vraiment ibongo ba on a enfant de la rue fondation to sunga nezana ba geste ya malamu ba geste amour ezande sunga peuple na yo ba yango no mondi ba mama sociale ba la reine Omba ba tonda bolingo ba liaka na batu fondation to sunga ne wana pone servir biso na ba pasi to zongeli artiste na éviter tokomi kokoma na suka ya masolo na biso mais avant to silisana nous tozala ki pe na répétition ngana exaucé balobi cameraman na film la vie la vie est belle cameraman ya Jogo wa balola ka terrain balobi njili tu na maboko ya notre cameraman exaucé a balola ka terrain tokozala ki pe na répétition ya Aristote Elite botala nanu ba belles images wana na séance répétitive na ye boyo ka niveau ya collège orchestration a pesa ki makambu Rodrigue que le restaurer image
Thomas Archange. Hôtel de la Matane. Qui est Franck Mbam, de bon génie coiffure. Ingénieur Arnaud de Mbomba, le gouverneur Atouma Toubana, Gongo Central vous dit merci. Ouais, chers téléspectateurs, autour de on n'a rien à dire. Tu as dit la séance répétitive, mais artiste est évité. Toujours dans mon parcours mouquin, il y a Villanova pour Babi en origine. La Villanova, c'est quoi? Baba comprendre parcours non les cas, il y a Percy pour Toyoka vocal, il y a Patrick Beckham, il y a Babina Filé, il y a Charlie Materazzi, il y a Massa Moussous, Ibrator. Parcours les cas, il y a Percy et en orchestre et à Percy ils ont raté. Tant déjà Babi aux amants à Villanova. Au botami wanati. Donc il y a déjà marambo. Ils ont importé Zaraki au plus à marambo faire comprendre les bateaux yosa. Donc il y a un petit bangonga naza Aristote élite on a dit ça veut des chasses. Le navire la nouvelle qui le roi bandi me beta me bielé to beti ba album poisson tidote to ina album des groupes ba masebele ba ça ba vocal. Bielé puis ba yemba. Maestro azaki père wa pesa tout chance. Vous comprenez? Le soir qui n'a vu la nouvelle pesa chance té c'est que moi et pourquoi pesa que chance té quoi. Donc na sens wana mais par rapport ya boulot surtout le rôle là-bas. Masana so abina filé ba to yemba ti ba masana abina filé pa to yemba abeti banze mona ya beti pe disque ni c'est bon on va prendre tout juste nani ba ça mo belé mais c'est comme ça n'est bien affilé ne mutaye na mupepe tant on a l'agneau na boké bignon sur lobino Fabricaz appelle ça battre sur sa chance na habité chance à vocal to chance à robima pour tout au monde awa mutema mabe kotia Fabricaz batambola mabe na Ibrator Mbozi ezaki mutema mabe yango sala que séparation ligola mbongo mais c'est ma toute première fois na yo comme musicien en village azo honorer Fabricaz eko zara yo moko po bina filé pe de l'autre côté kuna mikolo bana rando mabe muso bana rando na habité pourquoi rando ngo ko za bongo parce que nebi era ma papa na mwana vous rappelez na ba parler mon pe papa na mwana mikolo ba yo kana te masaka papa pour ato sali nyonso ato lobo na fâché papa tikala papa donc aza père donc faut côté on a pena même mtunanga pena tu vas bien full boss ameka obongisa wana za père mais yo peut-être oza quand même respect pour bango tout pe bazela ke loko wana o Fabricaz a pesi Beckham qui na 4 orchestre a produit na label na yemoko Wanted Record ba produit Beckham ba c'est l'orchestre qui toque siège à répétition qui toque mais batum susu a pesi bango chance en été pour connaître babino babina filé ba tracer chemin na bango moko mais pesi jalousie eza le rôle la vie exemple dans mutara na ba chance na ye lupemba na ye eza ye pesa ye donc mutuna mutaye binzambe mutaye ko kabola par rapport à maramba on des alara mais par rapport à roloba ko bimisa mutu mutabimisa mutu ya nzambe ba pesa rende chance misa na orchestre ba pesa chance à yemba vocal so e bimi mambe osala wana ko yemo yeme mutaye bimamba ngwa par rapport parce que obako sa lo nyonso mais so nzamba bidisi kana pe betate ato sali nyonso babi betate et betate donc mutabimisa batu eza nzambe ba leader ba pesa biso chance que to yemba ndeti ngana na pesa ba mission na chance ba yembi avant boy oui on a sali ngoti ngana yembinga mote soki banzema no sino bimisa ba mission ba sali ba vocal le saka kolinga ba ya kolinga musala kolinga pe bato za na bango le saka te fonga kaka ba mona ka ngati fona linga bango batika ba palin bazana ba famille bazana ba ndeko bana ba charge so so na zo mbaka ngamo sko bango mais toli so c'est la biso na moi qui zoba moi il y a parcours non pour na habité ça n'engage que moi na ndenge pena thème vocal mutna biso bina filé Aristote alekio na yemba alekio na yemba lisiko o sa nanu ba plan na bango o négligeant ba Iris Obama ba landa ba mona ke ozali kolo par rapport à ma solo oui mais on c'est que ça va on ba jour férié motema nanga vraiment ponino salinga moye
Blanchard Kabanga Bonionyo Kolinga Augustin Gucci na Mwanda motema nanga vraiment poninyo salinga boye Augustin Gucci papa onyo kolinga rai pamarara bolingo no kana vraiment kwa Nzambe Blanchard na chela motema Kabango bomingai wa Gucci nanga Gucci Jura ba sentiment olali wapi Augustin Gucci Blanchard montant Blanchard banzana nanga ya motema soki bolingo na ezala ki enongolo bavanga vraiment nazongisa na bona samba papa na bona samba Blanchard na bona samba Augustin Adrien Mukiadi nga na love zala kande Blanchard jour férié na love zisakateka maladie ya bolingo ezanga dokotalo yebi maladie ya love ezanga médicament soki nga na salaki yo mabe yebongaki yo lobava yokanga maya miso patike ngo majina ngoma lola mazanga miso kasebi ko sala shwa ata balolo na sukali nenge motema na ngelingaka kozala pena no ya poani basela ki orchestre te le wa Patrick Beckham balobi donc toi na katsa bilanga ba tu fo balia masango ba talent ya boy vraiment vena ngai papi sika na Irlande faut soutenir ba Eva Boy talanga bien yakamona na sana santa bokono bolingo na yo elenga nzoto na tsikali mikuwa satena nzoto esilinga ta mota yango na tuni mais pourquoi mbelase pour chaque moto maladi ne bembe ngako bolingo zokesenga vraiment mbelase tikenga nazolela fila mafsalo zawa pie songa fistambia alitambala na leli bien spécial mutu moko o nga mona bena voine za la mystique est-ce que ko longo la ba plan ya aller mais yene le chef silence le chef banzima ipato ndi sinze monini monduki neba ngote nse mongi bana munduka te sana ngola masasite soki ba brake yo yoko banga na komi banga maloba mokala mais par rapport à bayali ba vocal ne pesa la katezalaka na mi pesa na yo lokola bébé na katia libele vocal ni sous-là nse moni ba vocal na e mais c'est lui qui était votre chef, c'est comme son débozala na moi li solo a bien été tenga kunga na ye na kuti ya la kenda on comprend nga na kuti ba yale te nga kuti ba yale ba déjà ba sali banzela na bango donc nga na ye na kuti chef na biso orchestre qui 10 match acoustique 10 match qui chef na biso le chef na ngako mais Thibaut Vanda wana na ebité elo nini oyo ko reprocher na Fabregas ya mabe o mona na ye bon ya mabe bon netinga nazona ngai mabe te o ba sa mutu rapproche so kuti mutu mona kilo mombo c'est plus ngate président salaki mo mona nga mabe na ete mabe zaka ki mutu pour faire o eba mabe na ese ki faut beaucoup mo vendre ndako moko ndo yeba comprendre que mabe neza bon biso ce que zaka tu si répétition mona chez ce ko epsanga mabe wa toko mokoma na suka maso na biso bato wata la biso na habité numéro de contact na yo au pesa pona ba contacter plus 243 89 76. Ouais, numéro de téléphone est à plus 243 89 76 58 390 89 76 58 390 dans numéro na nga wana le soju nga na plus 243 89 76 58 390 soju nga moko sur WhatsApp appel normal kitoko makasi toko mokoma vers la fin na habité bato nyonso obazo occasion Rolando sur Congo Zibulame sur News TV ba retenir ni ba retenir tozana bientôt tobimisa chemin tracé Marseille single na biso titre le rôle la chanson le rôle la Momo de la Marole le King Force à Congo non tozana nzembo le rôle ya Junior Mwamba les boss silencieux à bientôt na générique na biso avant à bientôt ouais
to sepeli mingi na temps pesa ki biso vraiment ya oleka n'espace qui toko boye balobi toza na salon fil babi makambu décor boye tina bima boye donc ezalaki na bokasité ya basi ki toko oyo baza na kati ya salon fil donc ba maquiller biso ki toko ngana bino to mona na ba prochain numéro na biso bo contacter nga na numéro zana assez so besoin artiste tenga mo pe na zalo rola na rolo bande nini petit na ngai Moïse balobi cameraman na film ya la vie est belle to bomba ba numéro zana na pesi mbote na batu nyonso oyo bazalaka ba mourir de la très bonne musique batu nyonso oyo bazalaka ba fanatique ya émission oyo idéologie balobi bobenga bosala ba suggestion pour to améliorer façon ya ko travailler sans bino biso mawatro mbote pas un moment de la Marole le king hein moment de la Marole mbote mingi na maître Kaseba le papa de moment de la Marole mbote mingi na prince Fataki mbote mingi na apomane antivirus mbote mingi na Chanel américaine mbote mingi na Divine da Cruz Airbag mbote mingi na Nadine Siki chic dame de Genève mbote mingi na les papas les gérants les plus suspects de la ville mbote mingi na salon fila mbote mingi na Priska moi c'est moyindo ya kano quoi donc mbote mingi na batutu balinga les couples Cléopâtre leader Aristote ça ne tombera jamais mbote mingi na maman Narcivi Jean-Sylvie Makie c'est la reine mère ngana bino to monani na ba numéro musu ya biso koya kaka sur même cette chaîne Congo Zibula Meso News TV là je vous dis déjà bye Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato bapemelaka bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia mama yo automatika ba mama la reine Omba mokoja ba mama la reine Omba mama la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka moto apemba te umela mama wo la reine Omba la reine mama